Mais à part ça, en Belgique, c'est vrai, oui, c'est vrai que les gigolo, baza ibele, mibali bakota mabale pas basi, basi bakipara bango, on parle à toi baza ibele, c'est vrai bato balobi nengo baza na raison. Mais est-ce que les gens manquent à ko eza manque à ko luka musala, to ko zanga courage, to eza nino juste. Bon, le local bosso lo bezana ko zanga courage. On parle parce que bato beto la poto en Belgique, on va encourager. On va outiki na ye, on va oh on a sala ya outiki à salaraté. On va partir aux jours salaté. Mais aux jours salaté, le courage est zaté, mais aux jours on a peut-être au monde a battu là, bateau bazara bien. On va mais aux jours on tient on comme bien comme le roi bateau ndengini. On a parti on comme tient na makanisi bizali ya mabe. On va comme ko basi, on va surtout basi basala na vitrine. Bandi ko ngamboli misana na télévision bandi ko ngabasi na Belgique on va en faisant makambu na zolo beza solo. On va na Belgique, na Belgique depuis 91. Donc c'est que c'est comme monitor. C'est na monitor voilà à la Belgique on a l'expérience oui. Bateau yo batina basi na no sala na vitrine, bien au basi na monde ya basala na vitrine. Après faire contre les balles pas naïe. Maintenant contre les balles pas naïe, mon gars, sur nous toujours le lombongo, on parle à ça l'esprit naïe. On va y avoir mon là, bah gigolo, bah ça est belle. On conseille on parle. Au moins il va faire des zones en bogo, et ça va gigolo. Oh, bah faire des zones en bogo, ça va gigolo. Parce que mon toit c'est normal. On va, et ça va, na kenekala ou bien na café na zo bien na mo na kota na chambre na jumbo na tina poche akei mais gigolo azolinga bima ala tipe kitoko po bima mais azana mbongo na poche te bune zaka ke soit kinanga na kuta na basi ya kolinga basi ko mbala olela ba on ba ocha des zones na mboka haute. OK, à part ça na ba ngulu ba ngulu bazoya to ko kiti ba on te comprendre mais tout le baka définition comme na ba ngulu bazoya ba on ba ocha des zones na mboka haute de mboka. Bien sûr, il y a un cas de maquilla. Moi, c'est à ça la tenue sur Ponaï. Il est basé belé en Belgique. Ah bon? Oui, basé belé, belé. On est là dans le café. Sur le café, on est dans le salon. Dans le salon de coiffure. De ce que. De ce que nous avons niveau monté parce que nous avons on va vu dans la kin et ya kin étali et ça vie privée on va on étali mututé mais ce niveau ni siko le kingai na simba mbongo le kayo na saka na barté na ata bien ko le kayo yo mo zolo ba ke o petit na fiche ko la dama mbakala mais ngai pala ngeza mbasika eza ndenge na ngai on va pala ngeza mbasika de ce que no benga ye quand même ibise que non na benga été. Quand on pense qu'on se met fiche au benga été, on va na benga été na joga Facebook na blocage. Mais ngamo la fond. C'est que soit Bogarde, biso doit Bogarde. Beaucoup on a gigolodé. On a gigolodé. On voit que soit Bogarde. On prend Bogarde, mais il y a Bogarde dans la région. Tu as ça Bogarde c'est on parle. Il faut na côté gigolodé. On parle. Mais na sala ma presque belé na mboko. Ils ont l'esprit, ils ont le courage. Comme si bazali on parle, azali courage té. On parle. Alinga mikitsa parce que au monde que ça gigolo, là on a commis kitisa comme baisser. On kitisa on parle parce que alutinda yo so mo sazate so mo akelo musana sala opa alutinda yo sala musana ndako sokola bana lamba biloko ombalo. Est-ce que c'est normal moi si akenda musana mbala vanda ni kana est-ce que c'est normal? Ah on a Belgique là normal hein. Oui, papi gagne tout le bel la vie. Tout le ndaka mini papi gagne tout le bel la vie. Mbe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote. Papi gagne tout le bel la vie. A Cambonioso, na maboko ya papi gagne tout le bel la vie. Tout le bel la vie papi gagne. Émission kitoko oyo faut ko landaka pona ko pesa makambo. Yango to bisimino ki nazalaka muninga na yote. Na kotikala pe ko sala muninga no te. Pe to ko sala pe compité. Yosafa quoi? Ngai as artiste. Donc voilà. Ça ne va pas non. Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Ngai chez Lamputu. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen
tolobe la vie. Tolobe la vie. Pe na kotikala jamais kozala moninga na yo. Donc tolobe la nde vie. Papi Gen. Toko. Deyo Brondo, nazalaka moninga na yo te. Pe na kotikala pe kozala moninga na yo te. Papi Gen, tolobe la vie. Gomu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Mister Seattle. Nazara moninga na yo te. Nazara moninga no te. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adi Londolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux, je vous dis. Nazara moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Mon frère Papi Gen. Oui, que ma soume est comme ebélé na mokilo yo. Ah, mon frère Jeff Fongue, de comment qu'on vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, songili susu. Sodome et Gomorre, songili susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome et Gomorre, songili susu. Sodome et Gomorre, songili susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Bato bakoma kosasa na lokola banyama Basi bakoma kopima na basi. Mibali bakoma kopima na mibali. Bato bakoma kopima na banyama Tala ndenge moto akungisi mayele TikTok ekoma tere ya koswana ye. Règlement des comptes ekoma na réseaux sociaux. Respect la communauté ezalaka lisusu te. Yango biso totenosaka bato ya boye. Quelle grâce! Oh Nzambe, Yesu merci akoya lokola moyibi. moto akoyeba te soki akuti yo na masumu okotikala ye. Erango oyo tika mabelanda Yesu soki akuti yo na masumu okotikala ye. Erango oyo tika mabelanda Yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bamabe Nekonangai. Sodome et Gomorre, songili susu. Sodome et Gomorre, songili susu. Mabe koma malamu, malamu de mabe. Bato bakoma kofinga na lokola banyama Bote Nabino, Bandeko Bolandaka Biso, à travers Tolobe la vie officielle. Encore une fois, Lelo, Toza, na Bruxelles, Masolo ya Poto. Toyo Kolobela Lelo, Masolo ya Bruxelles, Bana Lola. Potoza Mikolo, Toza Nanwao.
tozoyamba moko ya bana poto moko ya bana Bruxelles moko ya bana Belgique to mekana nuko panzanteke. Il s'agit bien de Ficho Bangu au bozomo na wana déjà. Alors merci na équipe Bateau le Belavie Washington, merci na yo Jérémy na Canada, merci il paye des cocao. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, Nazomona Didier, un grand merci encore. Naïmil Bamba de Zurich. Il y a Willy Sionga, toujours. Nayokuta lelo na Ficho Bangu. Tomeka ko solo la, ma solo ya Belgique, ma solo ya bana Lola. Pour Belgique ya mboka we kenda sa, mboka banoko. Ficho Bangu mbote. Oui, mbote Babigen. Na sepeli sous comment na yo par rapport que il y a une émission de ça qui ainsi je me souviens bien le 3 janvier 2023 après aussi le après 3 mois ou 4 mois comme ça aussi le 3 merci na sepeli magas en tout cas magas comment on a toujours papa yoyo ah yo mo bien ya ngai za ngota ngai o baloba te o ba eza ndenge na ngai na bota maboyi bato ba yebi ngai na bomona na ngai na kokola na ngai na partie ya kin na partie ya ba yebi ke Ficho Bangu azana ka boyi eza ndenge na yi toujours propre toujours ka o ba ya ko bota ma voilà o mato ki te eza ndenge na ngai mo pe dirager bato monsieur soit mais ye ka bilamba bon enfin o bandi o kepe bien ok bien 2 jours passés à grand frère dans le quartier il y a dans le quartier na kota na komboto bien na kota na parce que na vie na yene mabe na mol pesa que vieux wala za jaloux na ngai on pas bien vieux na ngai à grand frère dans le quartier a sengi ngai ami na Facebook dans la Facebook na monique grand frère na ngai a sengi ami jamais na salle 2 jours moko la boy deuxième jour la boy troisième jour na nimi ami oui que na remarqué na commentaire na ngai grand frère na ngai azo commenter mabe azo commenter mabe do afin na rolo comme na rolo na ngai te mais tu na tika commenter na commenter mabe bon ba mais grand frère on fait ba ngai Ficho Bangu na ngai combattant bon ba na bunda pour le peuple congolais bon ba na kolinga te régime oye ba nyoka sur peuple congolais donc je suis obligé faut la sur la monnaie lo ba bien Facebook faut na tika commenter que soit na sur na terrain te mais les grand frère na ngai comme yé azara mukala ya ba politicien na musicien sur azomona mabe j'étais parce que à comment muto aner yakin à comment ça na poto wa po ateka rabatu ya ngolo kompal na remarqué à komeninga mabe premier jour à komeninga mabe deuxième jour à komeninga mabe mais na zo répondre te ah ko mabe ne tsako maneti ni ko na genre makamanga zo loba azo contredire on ba na genre yo petit biso to ya poto kala on ba biso to ya poto ba 76 on ba nini bino we poto lobi awa on ba mambo ya bilambe ya mambo kala ah mambo bilambe za kala mambo bilambe za kala te poso mambo bilambe za kala tout dans le takala te on ba muda mutazana guna ende ndenge na yego on ba nzamba sa muda na guna na choix na ye voilà on ba vieux soit ngo privé na school liberté na ngai na kipete 4e fois na moni pela akomi makambe bele pele kuna pele na akomi pela liste mobimba na tangi on na moni ah vieux za faux vieux on ba na autant comme na vieux et code fort on va vieux école de fort bato bazo kangai bato bana kilo be ba leo ba ba ke vieux école de fort ne mutu na ko tanga kombo on va na muno suspect o bata na muno suspect na bino vieux aza jaloux na ngai po makambo komi vieux aza jaloux na parce que ngai depuis na poto ngai vieux wana na mona na misa na 78 tant ba refouler na kin aya na kin so na omela drogue sur le oni aya côté mo sapato changer couleur ah couleur mso ba refulai duna mona na tele remonter à malonga vieux wana azala vieux depuis ba refulai na ndinga be na ya via yate on va vieux tant mazongi koto yo ay kuta ke ngai pesa ko histoire vanda on va ba vieux ce côté ma baza vieux so kasa hu baza ba jaloux trop on va yango vieux akomi ko contredire na keto que ya ko sa do ya vis-à-vis bateau j'espère bato baza ba mina ngai ba o batengi ba commentaire wa fatu be ba ngai ba comprendre que vieux na mutaketo on va akomi ko comprendre nga ko ngala za niveau na yede mais quel niveau ngala za ngona vie on va parce que na bato amona ngai na ngai mona ke
que soit dans le baraté na tchaka makelele te mais na mona ki atoka naza l'homme puissant l'homme fort naza l'homme fort eza omoni eza na Facebook eza te tokutani bokomona ki moto aza puissant mais comme na le baraté jamais pas sentir mon bizarre oh alenga na mais il faut nous le ngai vinga na mona osaka na babar na ba café au serveur rabatu on là na ba café so ba café de là na salon de coiffure de ce que de ce que nous avons niveau monter parce que nous avons une date pour nous on va vu dans ya kin étali ça vie privée on va on étali mututé mais ce niveau ni ce ko lingai na simba mbongo le kayo na saka na barate na ata bien ko le kayo yo mo zolo ba ke o petit na fiche ko la dama mbakala mais ngai pala ngeza mbasika eza ndenge na ngai on va pala ngeza mbasika de ce que no benga ye quand même o biseke no na benga été parce que personne conseille ba fiche ko benga été on va na benga été na joga Facebook na blocage mais ngai mo na fond de quel état que dans ma personne sagesse na comprendre violence ça rappelle jaloux na ngai dans ce ko là ta c'est que dérange ba tu monsieur dans ça ndenge na yo dérange ba tu monsieur oui peut-être on va yango na yebisaka bango ngai na vie papi gate tovandi na kokota na chambre na sukuna la so ba bijou na na papi gate na 4 kg or ngai mais ça te on na 4 kg or on mais jamais na koyi ko se vanter na on na wul c'est pas ba tout on ba no pe ko tout ngai fiche bango na vie na na lo ba raté bon mais ba o ba yebi ngai ba o ba yebi na depuis kin ba yebi esprit na zaka na kin na ndenge na koli bon esprit na koma na ngo mais les mambo ya kolata mambo ya bijou on ba o ba yebi na ba yebi que fiche za grand puissant côté ya bijou on do ya ko sakanate mais na za yu maté pour na lukala la ngai so na lukala na ngai ça te kana lo ba ngo mokili ngo ba les mo na lukala za pour na ngai la preuve ane ya ngo on ba na ça ba grand mariage on ba ya ko ma ya ko ya ko sakanate deux fois on ba o ba ko sa ba mona ba ko vivre ya ngo on ba de grand frère na ngawana je suis bien désolé na makambu asalinga i do na vie bien na do na regarder na vie na ngo ba jamais on peut ça sous grand frère na ngambo ceux qui bateau bazali ko yoka o bazali ko so ya telle mission de mais bateau bazali ko ba o ba yebi benga ba yebi sai que petit frère na office bango on parle donde nenga remarqué na vie donde ay carton bien la vie na on parle al se sentir de azisme bela jaloux ba o bazali via kala on parle ba ba poto à 76 juste de la poto à 87 on parle il n'y a pas de comparaison on parle comparaison ça te compare ba sala na mo lo côté na vie on parle biso toye to research to on parle tout ça le makambo on parle ba judi mikana na rétape sur toujours mikana déjà bien avant on parle vie à motivant tout ça là na vie tu dois bien vie au sérieux on parle ça les familles boti on parle ndako makambo tout na kini uzo ba te pour ça privé na ngai na ko na ba yeba on parle ya on histoire na betika ya ngona on parle avec grand frère mo azam mo ada faux vieux na baye mabe ala jaloux voilà ala jaloux a petit na kasabu toza na Bruxelles awa nde na bisi bino tokutana kuluto na biso fiche bangu leo tobeta masolo ya Belgique masolo ya Bruxelles yaza mieux placé je crois que parenthèse ya fongola ki on ezaki juste pona kolobela bato mité mabe omoni ba jaloux pe bazala bango belé mais na vie ko landande jaloux te parce que jaloux pe fois ala rapport yeso azate za maratro ye fois ala rapport a surveiller yo tango yo pe que jaloux mo azalaka et peso ba force pour au mata voilà. Alors, mais quand on est absolument le fiche au bango, masolo à Bruxelles, masolo ya ba gigolo, ba gigolo, ba tonda na Bruxelles là, est-ce que ça m'a cambo solo, so ba gigolo yango bazala ibandandingi mais quand on est absolument parce que aux amoko ya ba na Bruxelles. Bon, au moni likambo ya ba gigolo parce que ngai na kota Belgique depuis 1991. Ouais. 90 na kota Belgique. Ouais. On va. Quand on biso to yaga na Belgique awa misala ezalaka te bato bana ko sala bato ba na mikanda mais bato bana mikanda do ba ina ba carte soki rose soki vert bana ko sala te tuzaka bato bela to ba chômeur on ban mais ba o bana ko sala mais depuis na on ba pesa bato mikanda bato on ba sala après raté parce que l'état pesa no mikanda bo sala te yango mona apesa l'état pesa bon article 60 pas bien article 60 apesa on a ndé encore de so laisser pèse
l'état mon lié CPS belé à l'ouclos comme musala ba benga ngo article 60 yango mona ba ya belé ba sala yango on parle mais à part ça pesa na Belgique pesa c'est vrai oui c'est vrai pesa que ba gigolo ba za belé mibali ba kota mabale ba basi ba kipaka bango on parle atoka ba za belé c'est vrai pesa ba to ba lobi ngwa ba za na raison mais est-ce que zarani les manque à ko eza manque à ko luka musala to ko zanga courage. Tous les années, bon, le local bosso le bezana kozanga courage. Comprendre parce que batebe to la Belgique ba courage té. Comprendre a wutiki na ye, comprendre o na sala ya a kutike a sala raté. On va partir que ozo sala té. Mais ozo sala té, le courage exacté, mais ozo mona que tam peut-être au monde ba danzela bateau bazara bien. Comprendre mais ozo ko mituna sona ko ma bien ndenge ko ma lo bateau ndenge nini. Mona partir on ko mutinda na makanisi bizali ya mabe. Comprendre comme ko basi on va toujours basi basala na vitrine bandi ko lambo limisa na télévision bandi ko basi na Belgique wa comprendre en faisant makambu na zolo beza solo parce que na Belgique na Belgique depuis 91 donc c'est comme monitor na monitor à la Belgique on a l'expérience oui bateau yo batinda basi na no sala na vitrine bien au basi na monde ya basala na vitrine après faire ko tali balé pa na ye batant ko tali balé pa na ye moni que so muto zo lombongo comprendre au sala esprit na yo on va yo mona ba gigolo baza ebele sikoyo ezalakani ezalaka baza ba bogar te eza que soit bogar te biso to ba bogar bo pon na gigolo de pon na gigolo de on que soit bogar te on ngapi na bogar na ngapi bogar ta na région te ozaka bogar ti on parle il faut na kota gigolo de on parle mais na sala ma presque belé na mboko eza l'esprit eza na courage comme si bazali on parle azali courage te on parle alinga mikitsa parce que au monde ko za gigolo là oza komi kitisa kombese on kitisa pe on parle parce que alutinda yo so mo sa te so mo akelo musana sala ba alutinda yo sala musana ndako sokola bana lamba biloko comprendre est-ce que c'est normal moi si akenda musana ba la vanda ni kananda est-ce que c'est normal ah on a Belgique c'est normal hein mais na muto penza muto za mentalité comprendre o penza muto amona musika ako sala muto comprendre muto wanga na ko sala biloko na te impossible. Mais est-ce que vous voyez un rappel oui que non il John si tu es banni mais ça vinaï tu es banni oui tu es banni mais tout le monde na Belgique tu es banni niveau tu dis que muto azabo mais comme ça va munaye mais est-ce que on va la rappeler patient ah tout ça rare il faut rare mabe mon vie avec gigolo il faut rare mabe il faut rare bien ba le foulé yo de ou bien babenga na ndako bien vie na yo ebeba c'est ça une vie avec gigolo à la Belgique donc belé pena donc ils en bon dans la kata makila bien sûr il a kata makila ko chez to ba moi c'est à ça la tenue so pona yi basé belé na Belgique ba belé ah bon ba oui basé belé ba belé ok parce que dans soleil mu komona de komo awa bisinga bi ezalaka mais ici là ezali on va ezalaka ne belé seconde edina pour ne passer ba pesa ba belé mikanda ba belé on a so que ba kena na article 60 misala au CPCP ça ba toi voilà yango moni edina mais belé be bazali pe on parle bazala on belé na Belgique on parle alingu du musala te alingu du ko logote alinga yena vinae aliaka mbonga CPS aliaka basimbongo asomble bilamba on parle de vinega ni mbara yango na basi belé na Belgique babi mbale bebe na Belgique basala rateza solo à la Belgique mbale belé bali aga mango ya soki mango na bité ya soki ndé je sais pas bon effectivement Rose a la raison bien mutaïb ça Rose a la raison oui mais bal belé penza par rapport à Paris hein oui par rapport à Paris à toi penza mais bal belé basala raté so ça ba raison na mozani ah quand ba raison je comprends bango ba message qu'on a vu que moi c'est après ça y OK on comme ça on va bon moi c'est on peut c'est combien on peut c'est combien moi c'est moi gagner combien bon baso basala na vision va gagner bon moi ah baso bazalaki kosala na vitrine ou bien o basala lelo oui bazoka mbongo mais soki moto aza déjà fanatique ya mobali baso mobali ayebi opesaka 1000 euros opesa ye osala toluka opesa ye ceke mango ezalaka nini mango oya mango ezali CPS
eza mbongo so bapesi oza mokanda na yo oza na droit au bénéficiaire yobolia mango si naliaka mango ya tana naka sika naliaka mango ya mais tellement nga tana sika naka nga muluki la pesa ko na okipe na ngo mais eza automatiquement il faut lire yango parce que eza mbongo eza loi na bango comprendre oui naliaka yango naliaka mo sana naliaka pendant 2 ans après mokande ko kufa nanga pesa ko mango ya nanga ko c'est ça bata Belgique bayakala baza kombo wana sikoyo ba vie obino bokuta oyo bokuta awa est-ce que bolingo mo ezala entre bino est-ce que bozana tante na ba vie wana to ba vie mo tam susu ba linga bino te bon enfin pour moi le pesa que ba vie ba to kuta liboso ba o ba liboso na biso atoka bazai ko linga biso te ndenge mokila mo ezali balingaka biso te bandeko biso parce que bandeko olobake tala bato bayokobebisa poto zango mais ezali mpe ke selo bato mosusu bayaki kobebisa poto ngai mpe palanga mpe nayaki kobebisa poto atoka mpenza c'est vrai bavio baya kala balingaka bato baya sika te kasi depo venir ozomona ngo liso nozobeta grand frère na ngai quartier kompa jalo na ngai nafindi ete eloko nasali ete atama ngo asalinga aosala ngai kasi eke jalousie kasi yango ati mais ko beta biso sikoyo babengaka awa yaya lola mpona nini est ce que ezala mpe kaka toujours yaya lola bon échanger mpe parce que omoni eloko nyonso la génération nango mpe échangeaka en tout cas ntango nayaka mpenza kombo yaya lola ezalaki ya solo parce nga naka na 91 awa ezalaka ya solo ezalaka ndenge nini yaya lola ezalaka na plaisir makasi bruxelles ya makasi parce que omoni basegon wana onga nayaka na 91 wana bato bandaki kosala mpe bazalaki ebele te presque biso toyaki na mikanda te presque ebele bazalaki na mikanda te ezalaki mbongo bandaki kofuta bato mwasi mobali bakofuta bino ndenge moko mobali en tout cas ezalaka mboka moko mpenza mouvement chaque jour du lundi au vendredi pardon du lundi au dimanche bisengo na bisengo chaque jour bokende ekala mwasi mobali ekala makambo mabe eza koleka bato bisengo ezalaki makasi na mboka oyo mais lelo mpenza bisengo mpe edimine parce que mpo anini bato mpe tokomi mpe mo ebele mondele mpe afongoli misu parce que baseki na biso mondele mpenza misu ezalaki floa lelo mpenza mondele afongoli misu edule ezomona na susu te bato mpe badimina mpe ambiance mondele mpe bamonana mpe susu te sikoyo vi wana bozalaka na liboso ya bambiance wana ondire ezala su mpe na te apa te ezala su en tout cas vraiment je te dis la vérité ezala su te donc matongi ekotisa su bato ndenge te ezala su te matongi ekufa ti matongi kufa sérieux wana sekala danger bavi matalanza bansel mais na matongi na galerie matongi kosakana te ombana yango apesa ngo kombo lola omonake lola de chaque comment ça s'appelle chaque week-end omona bato bauti baallemagne bahollande bafrance basuisse baye tosangana sikoyo kompana na bato boyebani mpe bosangani sikoyo mais na matongi oleka place nini embouteillage ndenge kosakana te libanda ntina kati ya kosakana te lelo mpenza makambo mpenza histoire mpenza esila histoire elala mpenza fiche bango très bientôt ozosala mariage nao na Paris nayebi kenga mpe na ozala wana je crois que tokozwa mpe bilili tokolakisa bato mais mpo nibali na bruxelles awa te enfin omoni okoti na vie privé na ngai bolimbisa pas de problème na koexplike omoni nakoloba boye amour est aveugle donc mobali akolinga partout ya lingi mwasi mpe akolinga partout ya lingi comprendre so nabali na belgique ala te parce que mpo nini mais nabalaka na belgique nabalaka na belgique mais madame nanga nde akufa bato ya belgique bato ya bruxelles obe bato ya belgique bayebi navandi nga moko mpezaki célibataire trop comprendre esengi ke fo nabala kobala sikoyo ezali ke madame nanga tokutana na ye nga mpe nayeba teke azalaka na paris tokutanaka bisika na sepeli na ye na drague ye mpe namoni ke bo asepeli na ngai omobisanga sikoyo afanda na paris bon etanke afanda na paris bon nga mpe nakoboya te mpo paris eza mosika boye te namonike problème ya te tolingai na biso okompane ezaka bechambre de famille yakendaka nga mpe nazongaka okompane kaka ndenge yakendaka yaka nga mpe nakendaka na yaka okompane ti tokomesana ti lelo nde tokende presque 10 ans 9 ans yango tokende nga na ye bon takendaka mokolo
nga peza ya la vérité akomona Daniel nga peza ya papi ke soko na motema nga pembe na kapela mona malamu je dis la vérité nga la vie na linga moto souffrir te na maman au sérieux bon azamona moi se comprendre les bandits on parle au no gauche droite ba ni au ko sanoye momoni ke na mona moi so na vai na ye à toi na remarquer que avenir ezali parce que depuis na vai na ye no sentir que ba négatif on parle exact deuxième que de toujours ka kitoko na kitoko ya comprendre nzamba pesa la lumière mbala moko nzamba so apeti lumière faut landa yango so que gauche droite au père lumière wana yana moni ke bon pour na tika na kumina mariage nde na prometa ke bon tokozala wana mais balobi fiche bango mona na souté na ba staff fiche bango mona na souté akoma rare et l'on est ça là vraiment qui est au qui m'a millier bon papi que no moni eloko na mona na souté parce que ils appellent un et l'autre chose ça kokola on ban kokola pe âge pe écrit pe on ban moni ba makasi na zara na autant na jeune na makasi na sur le lot ils appellent ça ndenge moté on ban en plus on ban l'autre pesa qui mi sanga pesa ko za na millier na bana ko mela masanga mena tika masanga de tika masanga 11 mais sous ma sangaté parce que moni a millier Belgique ça la soki moni na millier il faut ça na nganda mais ce qu'on vit en nganda na mela sous ma sangaté na pour faire que na boy na millier na ba jaloux ba o tozala ngo na ba pecho ba ele lo ba pecho mo ba impoli ba zo ba valeur te o ba ndamba moi tant que Dieu a qui a somi mo lo mo amoni ka toi niveau mo peut-être toi niveau mo te mais na contredire na mutu to comprendre il y a un monde peut à partir de la condition na préfère que akima na millier na za ngai na za na akumba vina nga mo et l'on niveau reprocher na ba no ba ele lo na ba ndeko ba ele lo te moni bandeko ba ele lo bandeko moko ba rapide trop vitesse au moni ba série to la photo na 87 toi tu vas l'opérer ba vie na biso to okuta on peut ça on respect ça na te comprendre respect ça na te donc par rapport à pecho ba ele lo bali ko pesa ba tout respecter biloko serena o dollar yemo na bozo bala na ba vie wana mais respect ya ko sakana te comprendre do ba vie o to okuta ko to pesa ba respect na niveau to pesa o respect na niveau moko par rapport à pecho le non impossible ya moment na vie on pas faut ko benna na on pas ko tika ba on distance à musika ozana mieke ozana bango bien ozana ba bien ozana millier ok parce que so ozana jio moko on parle que ozana millier te à toi ozana problème zéro que par rapport ozana millier ba problème là est-ce que tu as un benda na millier to mona mo bena o sepela na sepela na sepela parce que mon na mon na sous na millier azali comme na mutute on va mutako pesa nga rapport au te abenga bia songi ficha sali bo on va tu vois azate azmutelate alors message qu'on lancer pas il y a bandeko so ba Hollande biso pour tous ça na biso ça batunyo so ni ba Hollande biso bon message déjà on a relancé pour le moment on va bolingo za na kati na biso que soit toyebi que bolingo za te parce que moni poto be comme étouffement bato baye en vrai ya kosakana te comprendre siko éducation oyo ya wuti nango na onga na wuti nango na ezo ba sunte comprendre conseil na opesa ka comprendre à toi na vie siko zo mona clair na millier à toi il faut qu'on éviter millier on va éviter millier ça nous place à yo moko on a faut ko benda oui ko benda problème vous arrêter na vie donc à part ça conseil na opesa ka ya mona quoi pesa na bato mbote aussi ça bon ngai pesa habitude bien on pesa bato mbote penza na zana on te mais la pesa ka mbote ka ba on pesa kaka on pas na pesi tout d'abord on a pesi na Francky Pelou na Paris na pesi na mbote frère na ngai to bota mesika moto kole sika moko ami de France quoi on pas oui ye muta liboso après na pesi David Mungindu na pesi Ofenta na pesi Albino Mbote na pesi Thomas Mbote na Thomas Chibangu wana bata France quoi bon na pesi Cosmos Matuti na pesi Mbote bon toujours na Belgique na pesi Jansi Masamou na Mbote comme habitude na pesi Dédé Tamboué na Allemagne na Cologne na pesi Mbote makasi na pesi ami de France na ngai Takizala na pesi Mbote na pesi ami de France na ngai na London Georges Mukodo na pesi Mbote na bosani na Belgique Jean Maki et pas aux Mbote baninga mususu na pesi biso Mbote ba serre na ngapi na pesi no Mbote partout na pesi biso Mbote na kini na pesi ami na ngai Bernard Tony Benacha na pesi Mbote
yo moko yebi makambo tosala nga na yo etant que frère bon napesi grand frère na ngai aza grand frère na ngai on mais tokoma lokwa bacamarade mais aza grand frère na ngai napesi mbote dio wa yoyo nasili kopesa mbote napesi zu petit frère na yesu azalaka aza pasteur Pi Roger nasili kopesa mbote bon okopesa bajigolo conseil te bon bajigolo nakopesa conseil comprendre omoni bato batiaka desordre na mboko eza bajigolo bato batiaka desordre na mboko eza bajigolo parce que moto aza normal ezakwa ngai nani nakende kala ou bien na café nazoboya biere manga moko nakota na chambre na moko na tina poche nakei mais gigolo azolinga abima alati mpe kitoko mpo abima mais aza na mbongo na poche te buna ezalaka ke so akei na ngana okutana basi akolinga basi kombala akolela bango baotya desordre na mboka oyo apart ça na bangulu bangulu bazoya tokoki te bango te kombani mais tolobaka définition ya kombo nango na bangulu oyo bazoya bango baotya desordre na mboka oyo de mboka mpenza ekomi pollué à partir ya bagigolo na bangulu. Bien sûr. Ok, voilà, donc merci Nabilo Mandeko Bonadibiso. Je crois que tu as eu Kokutana Moko, il y a Belgique, Bana Lola, na kombo ya fiche bango, je crois que tu as eu Tomeko Solanaye. Lisa Botika Malamu, tu as encore na séjour à Bruxelles, le Bengabiso partout aux Ali, Tokole Kapo, Tomeka Kosolola. Alors, on a participé Mbote et belé, et pas mon ami personnel, le Papi Tabasenge. Na Sud-Afrique qu'on a apprécié Mbote belé na apprécié Mbote peli sousou et pas il y a 5 kitoko l'aigle de l'Éternel, pourquoi pas te dire moi là mon pote, toujours Tolobe la vie, merci. Ok, papi nalbi na ko pesa mutu Mbote batalier japonais Kito nazo lukayo la tinde des invitations les la boîte na yo mais nazo lukayo on bosso na papi gen on va aussi papi gen maman mokilde zali à partir de Liège kuna mais sous moi zalo autant émission yo luka obenga ngai toujours contact pour papi gen pas besoin na yo makasi japonais qui toi a besoin na yo merci beaucoup ba on ba lumumba toi a besoin na oui presque batebele voilà wa linga aller dans l'émission à sali signe ouais tozali papi gen na yawa bon solo la pour que les ba yoka pour que les gens besoin ba pe yoka mais pourquoi besoin bomba ba secret parce que l'histoire va changer ah bien sûr l'histoire ça va on voilà allez merci beaucoup ok bye Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinago pe a sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te otuna na yoka
matete mbula nyonso nga nakendaka Mama Chocolat mobali nanga akoka Paul Mungeche momari ekapable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre des prêtres Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julien Koulamambo Switzerland Makambo Finga en direct de Bruxelles Tosali Kokoba se Kokoba eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka momari ekapable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na matete mbula nyonso nga nakendaka momali nanga akoka momari ekapable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de G. Claudie Maya Sumbu Yoka Papa Kolera Diana Sai Jens na Mama Jetou Fifi Landu Oni basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngai na lolite mosala seko banza yo Utotika ngai na koma na ngai mwana mama Salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato wolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana na ngai mabe nasala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi lolenge komi omemela ngai DJ Kisalou, 100, Chideric Tamba, 4 saisons. Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nanga ezose nye Manda Mandalala Esko zoyeba ndenge nazosufri Nakamokolala oyo nazosanti Molingo yatindinga mpe na conclure Na mipesa na losambo Lipasa nanga kade Mama Anina na Deborah Yana sumbu nazobanga nanga deception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eske zoyeba ndenge nazosufri Nata mwakolala ndenge nazosanti Molingo yatindinga mpe na conclure Na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga Soki moye ezali osalata Wana moyiba banda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mo perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier
Melchizedek Mama Jolie Madame Aimé na mokolo ngo ya suka ya na tango tokamonaki liloba na nga ya talo nga nalingaka yo obwaki wapie jana bolingo na nga obwaki wapie bolingo ya bomwana jana obwaki wapie Ulrich Tondo Yakatobi na rumba